BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Fally Ipupa frappe encore. Fally Ipupa aigle. En tout cas, félicitations. Hein. Tout le monde est vraiment motivé. Na You Arena, le 25 déjà, jour J moins 1. En tout cas, Fally Ipupa, félicitations. Na eloko, je sais qu'elle est bien. Na ebi qu'elle est bien parce que tout le monde niveau bato baza motivé. Non. Biso awa tolobara toujours du côté de la vérité. So muto sa lelo malamu awa biso to apuyaka ye, to kumisaka ye, to au fait to encourageaka ye, to promouvoir bato nyonso basala bolamu. Fally Ipupa, to moni après quelques temps avec la préparative, il y a concert na ye ya You Arena le 25 novembre. Et to moni Fally Ipupa sali bikamwa. Hein? À ça les lots moro, je ne sais pas ce qui déjà salama ou est salamate, mais oyo quand même Fally Ipupa sali a memi na ba bureau na ye, na ba musicien, na ba fan, na ba to ba kumisaka ye. Boyebi combien de visa Fally Ipupa a offraki et pas à batunaye. Oui, les gens peuvent dire que batu musu ba pesa ki mbongo, batu musu ba sala ki boye, batu musu ba pesa ki mbongo mi maboko bangulu. On n'en disconvient pas. Mais visa il y a 4 ans. Il y a 5 ans. Parce que et loko kanga batuzalaka visa. So na visa, ozana na mbongo na mais tu n'as pas le visa. Donc ceux qui visaient zali au mbongo ko defata, ko tekisa lupango, ko simbisa ta lubuko lupango pour ça la nini au voyager. Coup de chapeau à Fally Ipupa. Merci beaucoup d'être connectés mes amours, je vous aime bien. Je vous adore, je vous amour. C'est la vôtre Bibiche Mbombo Plasma. Abonnez-vous si c'est votre première fois. N'hésitez pas surtout de cliquer à la cloche de notification pour ne rien rater. Vous informer, vous savez, c'est notre souci majeur. Toyebi ke Fally Ipupa azobeta concert na ye le 25 novembre. Et je le féliciter à sa artiste Nabiso. Moi d'ailleurs, dans ma chaîne ici, j'ai trop parlé de Fally Ipupa. J'ai trop parlé de l'émission dans la début à chaîne Oyo. Na bandai trop kolobela sur l'artiste Fally Ipupa. Wana bandai ka komata. Et lelo, tout moni encore Fally Ipupa a concerné à You Arena le 25 novembre. Awa, en tout cas, ça va barder. Tout moni délégation, il y a des musiciens. Et kenda ki déjà na ba fan na ye na ba bureau na ye bazaki déjà kuna na préparatif ye mokope azakuna ye mokope azakuna na préparatif ya makambu na ye et to ko mona pe délégation ya ba journaliste ba kei wow na ebité ba kena ba mbongo na bango to ya Fally Ipupa mais ça montre que Aza soutenu par Batubele. On a tout se voiler la face. On a tout ça semblanté. Pour le Fally Ipupa, koyemba ninya zanango, ayemba autotune, o koyemba et ça ce qui ne fait rigoler aleke na musique, aleke na rumba. OK, aleke na rumba, y a pas de problème. Au moins une belle voix ne suffit pas seulement. Et ça mutu mususu azana batala mais ana grâce té. An étoile té. Yo kasi batu nyonso ndeti na Congo na bato baleki Fally Ipupa na oyemba bazate baza ebele ata fe rigola nde azande ça na bato pe ba so alobi yemba otala otala boyo koloba non ba yebi ko yemba eza likambo aton likambo pe ya grâce eza pe na mafuta donc Fally Ipupa za mutu moko ba bato moko ba benga bango ba gracieux abota mene déjà na ngolo. Asa une extravagance te ayemba ya gravité alors ça ce qui n'y a gravité mais azana mafuta azana courage ana stratégie on est photo lo bango tout ça semblant te Fally Ipupa timela makambo yo oya YouTube oya ba internet kala to ko lo ba liboso ba musicien congolais tala niveau ba motivé soto lobela ngo te zaka ki mutema mabe po anini
Il y a batumso, il y a théâtre, il y a musique congolaise, il y a Fally Ipupa tolo bate poine. Tala ba Zakari Bababaso, ba se motiver, ba yé. Ba ika de jong, tomoni bango, tomoni ya mami il est là. Malgré y a peu ça tendance té naza pona boye naza musicien awe ratoni, mais tomoni quand même aye ko soutenir Fally Ipupa. Oui. Oui. Faut encourager Fally Ipupa. On même pas Fally Ipupa baza ba tomoko hein. Aza très on va bien aza très maligne. Ba Fally Ipupa on de bon mona wana. Herbino boyo ko timbela mamba YouTube, mamba TikTok na ba internet, fallait timbela déjà kala. Bato be baza très sage akol lekelo na mayele mo ko imaginer te. Tala lelo Fally. Ba Fally na ba timbela ki faut ça la featuring hein. Na kala bato bando se ka Fally Ipupa. Eh akeka nga photo na ba star, akese nga photo eza bongo. Lelo carnet d'adresse ya Fally Ipupa. Sur le but à la carnet d'adresse kaka ya Fally Ipupa carnet d'adresse au ganga pour nini ezala batu mususu yemo kwa kenda ko luka bango yemo kenda luka bango c'est pas un péché oh pour Fally Ipupa sur le but au chef par exemple P-Square à monde entier international oui Fally Ipupa pe a comme kenda international mais ça ba pays mususu à côté pour na peut-être langue anglophone musique ne cause à écouter mais et continue dans le monde d'union sauté bah puisque on a peut-être bako côté dans le monde entier bah Michael Jackson en paix à son âme mais ce qu'on fallait pour pas na courage au azala nango atalibe na moni puisque bah na succès ce qui n'a approché bango na ebike na Nigeria na confirmer ba oyebanga atali gauche droite bi mon ama yebela Herbino bo se ka Fally Ipupa ke tala ke ko ka photo na ba star ya boye akangi bino abo se ke photo pa bébé na relation bakangi photo na sima na numéro ezwami contact ezwami ata ba yebi ete ke non bakangi photo non Fally Ipupa mission ya Congo na bato ba yeba ki ete ba oyeba na photo wana par exemple non pesa kaka non ba ke lo mo isa simple. Donc je veux dire que Fally Ipupa est très malin. Azaba tout le monde ba ma yel mo ya moloko. Tala lelo ba tu ba komi ko balusa ba musique na bango. Tellement Fally Ipupa timbela ka bikeno na kota na monde hip hop. Na longo na rumba na kota Fally Ipupa ba komo consommer Moi je vous dis na sud-africain nani chanteuse mo ya sud-africaine awa qui comme nani Ziko de nani comme nani fiango wa yema Jérusalem nomsebo zigode nomsebo alela kutana na Fally Ipupa mais na ebito occasion nini occasion pesa makate pourquoi po bakutana mais ba yebi ba yoka Fally Ipupa I want to meet Fally Ipupa njibem piana ale ningisaka nzoto wana ba sud-africaine ba yebi Fally Ipupa pona nini Fally atalibwe peut-être rumba on a obeta oyo et ko komate ko persété mais tikangai na changer na kota na o ce qui pop a changer musique na ba benga ngoni na musique Fally Ipupa beta o a changer wana bocha ba commentaire ayebeli lelo ba comment consommer toko wanga na te Fally à la vitesse wana moto boyango to boyango to ami tema mabe pour bobi kenga anaza toujours au milieu du village na lobela nyonso musique politique théâtre, fait de société, everything, news et analyse, il y a nyonso. Il y a nyonso. Fally Ipupa lelo, aza au top. Oui, tolobite que non, na minute na makambozo ça na minute. Tolobite que ngai personnellement, je n'ai pas dit que Fally Ipupa leki Koffi Olomide te. Eza bagamususu Koffi Olomide sala Fally Ipupa sala te. Eza bagamusu pe Fally Ipupa sala. Koffi sala ngote. Donc, on a angle bongo. Vous comprenez? Oui, aza papa na ye, abimisa ye, asala nyonso. Wana tokobo yango te banda lelo ti lobi. Fally Ipupa aza fruit ya Koffi Olomide. Mais ba courage au Fally Ipupa. Eza lokola, makambo ba papa na biso basala na époque na bango. Toke ka na exemple mon simple. Makambo ba papa biso basala. Biso to sala ngote? Peut-être au biso to sala mikolo. Papa biso basala ngote
toko comparer en côté mais toko boya te baza ba parents ba bota biso to boya te papa biso niveau bazaka na ba réseaux sociaux ba papa biso na ba maman na kala ba ndoko est-ce que bazaka na ba réseaux sociaux bazaka na ba téléphone na ba Android na ba WhatsApp non et tu la fait par rapport à l'époque où ils ont évolué peut-être ba na biso na époque na bango ba okola makambo biso to sali o bon ba sala ngote donc et fonctionner bongo et nous le battre donc biso to l'équipe ba papa biso to ba papa la biso oui ba on ba bota biso donc que on a cadre wana to tika na ko comparer pas fali oh nani to tu ko comparer fali pour pas mutu mo photo tcha loboko oui on peut dire que non musique ni ya beta wana mais au même musique o a beta wana ndesko ko batu balingi au moins mutu mo azo yemba makasi za na composition makasi azo yemba makasi mais étoile les athées angenga te amona na te aza flou fali pour payebi oui musique fonctionnera oh bazana ba kisi oh bazane OK yemo na subir ba kisi na so ba kisi ne ba musique non ala la na butute ndenge za wana ko la la te veyaka yo misne ko kanga mate yemo ndo to subir on sko ba kisi ne sal bisoni yende mo na ba kisi na mais ce qui est important to mona na mosala zo sala fali pour pas azo avancer il avance. Quand tu as new arena, on a 3, avec 3 fois new arena. Il y a bien ça non. Et tu as ça la matière. Ce que l'on bon, il faut t'encourager. Ceux qui ont ça, on ne peut approuver. Oui, dans le monde, il y a musique, dans le monde, il y a concurrence. Ça, il faut prouver que tu es le meilleur. C'est ça. Il faut faire le concurrent. Tu vas taper. Attends, il fallait pour pas que tu comme coco, mais à tika histoire. Na kota na biographie Fally Ipupa na mona ba trophée Fally Ipupa zoa te tout ce qui monte à mabeko tout ce qui monte à mabe oh aoye manini mungongo ni azati kana mungongo wana ba musique na autotune wana suko autotune autotune Fally Ipupa yango nazo percer nango yango nazo avancer nango. En tout cas, tu encourager ba te bele nebi ke no ba namoni na ba journaliste ba fouti ba frère na bango ba keka ba ke ko participer na yo arena ba musicien musu peut-être ba sala ngote na ba musicien musu peut-être ba sala raté pourquoi ka Fally Ipupa bino bo saka na so zamba poni yo soko oza le lui de Dieu oza la privée de Dieu et surtout que ceux qui attendent na yo cartonné oui. Oui. Tomoni awa batebele babimaki namoni moko abimaki awa ezaki nani musicien moko abimaki awa je ne sais pas encore alors lui Fally Ipupa defaka e mutuk et ça nani et ça Adolphe et ça Babi Ndombe I don't know musicien bocha on a ba commentaire musicien na bimaki Fally Ipupa kutu mutuka liboso atambola nango eza mutuka nanga c'est pas important. Si quoi biso to sani aki na ta faiblesse ata Fally Ipupa la le pa na salon oui azaki na ta faiblesse mais lelo Fally Ipupa akola le pa na salon te nebi ke mutu moko témoignaka abi ke non Fally Ipupa a defaka nyongo era defa nyongo pa papa mwana wana era defi nyongo pour na kufuta nyongo komi passe Fally Ipupa komo kima akima papa wana après quelque temps ayako zongisa papa wana mais na mbongo papa na pesa ke na ta wana ezaki très important donc mbongo wana edaki asala makambo ezaki très important eloko wana marka Fally Ipupa ti lelo et Fally Ipupa mema mwana papa na poto afin na poto ti lelo malgré papa na zate mais a raisonner que noté natan na bando souffrir papa wana en tout cas aidaka ngai tika na récompenser c'est ça la vie c'est ça surtout bato ba kembaka na vie ba étoile ya makasi boye barate bato ozomona na memaka na mutuka nanga abandola na salon na ngai na edaka ye kuta komaka mitelengano bato wana nde bana histoire bango nde bazana histoire biso toye barate meta lelo Fally Ipupa obeteli solo ya ndako obeteli solo ya mutuka
okobetela ye lisolo ya nini ta mutu azobimisa non azozwa non visa à 72 personnes nayebi te soki se tromper na nombre tala memi na babiro na ye eza grâce eza chance ta vie mpo moto mosu akoloba ngai na ozonga na ngai kini te ngai na tika na ngai na poto sikoyo nalobi bino mpe bato babiro ya Fally Ipupa bokei bino bato boza oyo babiro oyo bafani bokei bosala na bino kutu maseki ya kozonga te yo ozonga ngai na sentiment mama na ngai yo ozonga na sentiment mitali yo tomoni bazakle baza wana bayama milela baza wana bayama milela na basala bakombo baza na combien des années na musalo mais aye pas Fally Ipupa ayebi qui est Fally ayebi non qui est Fally courage ni nazana la vie appartient au courageux vie il faut causer so o esimite meka oyo nga nazala bongo nga na meka partout so na moni esimite na kena oyo na moni o esimite na kena oyo oui. Je suis comme ça. Non meka. Place go simba et simbi nango. Place go simba pia et simbi n'avancer. Je suis comme ça. J'avance. Vie ça bongo. Vie ça bongo. Tala lelo Fally Ipupa. À maintenir na ministre Fally Ipupa frapper tobo yango te Koffi Olomide pe a sala zo frapper ba concert mais Fally Ipupa na ministre tobo yango to boyo to amité ya mabe oui Fally Ipupa Gauthier Sey na ministre azab Gauthier Sey alobaki vérité Fally Ipupa zo kosa mais et après carrière neza lukuta to fait na kosa siko to sa nango nini aza mutu akoko se tromper akoko sa petit ya kosa te pour Fally anani asa mutu akoko sa mais lelo on parle que de Fally Ipupa donc a mutu moko alingo tika tante a mutu moko alingaka toujours à créer aza toujours l'actualité aza toujours asa la kaba œuvre c'est ça on marqué époque nezo marqué histoire na ye Naina lobano pona bino bato boke poto wana. Surtout bino bato ozanoka biro a Fally okumisa noka Fally Ipupa. Nzamba pesio opportunité a fongoli onzela oke poto. Yango sale fort kozonga no kina lo yengete ba oba ozonga kina lo yenge mitali bino. Ba oba ozonga kina kana zonga kaba ba moninga kina zo mitali bino bokolela. Kande boki wana na 4 ans na 4 ans sile la binoka na poto vie na bino koma na poto po boko regretter so bi que non za musicien oza occupation mususu bobi que non peut-être ba musicien Fally nde bazana ba up and down OK ba journaliste nde to moni ba Mike Lokamba ba Kei ba Vincent Chiluizi to moni ba Zakari to bi que non bango nyonso wana nde bazaboye baza bona ba entrer na bango anytime akokende poto up and down to monango. Mais soki yo keno kana sentiment na kena zonga pona kene na keka bat ba monanga okolela olela okolela makasi okoma kuna na kido ko regretter enza fanatique na na poto mais lo bande bozana bio na visa ya 4 ans bikeno anytime ko kende zaka keno ko zana mongo kanisa mongo billet pour visa 4 ans eza yango Fally Ipupa il faut ko féliciter hein combien de bato na minute ba olu kwata visa wana pour na 4 ans so zana na mbongo anytime so lo bikeno par mois na kende poto ata 5 fois yo mbongo no ka billet OK no appel ça opportunité ça différent ba PC il y a 6 mois il y a une année. Mais 4 ans, dès que Ersil Péchant a 4 ans, na 4 ans, na kokende poto ata 20 fois. C'est comme ça poto zela maït. En comme ça on zela toilette. Pour anytime ma bike na bouger na kende ngai. Anytime ma bike na kende na okende. Na okende. Yango to encourager. Na mona ba bokecho atelemaki wana. Namoni bokecho wa yambo
atelemaki wana pour dire que fallait kobeta te ake na cimetière papa boke chokoli déjà ozana mwana salaka na banque na Belgique tika ba sentiment makambo wana ya ba ba combattant ba telemi misiki kobeta te etika makambo akala soki boke eza na mpona fantaisie na kimutema mabe makambo ya ba combattant esila kala ba peuple bazo souffrir na est bino mo ba peuple bazo souffrir na est boke bunda kuna ti siko ba musicien ka ne faut pas que bunda bino mo boke nde kuna ba peuple bazo ke souffrir bo lobelo kana munoko po anika fali po pa ke na est kuna ake bunda bitumba bino mo ba boza na souci ya est boke te poani otika ba sentiment boke tu oza na bana ba koli déjà ba osala ba luka bongo ba responsable tika ba biloko wana ok la cimetière la kela ce que le concert beta te tala pe fallu pour pas na famille a peine ba soutenir ye tout monde qui ba maman ba telemi ba bi que non te trop c'est trop boké tu as l'équipe tout monde qui ba ki na cimetière ba bi concert et ko beta on m'a demandé comment kende ce sont des choses spirituelles. Mais éviter spirituellement ma kamni et salama qui fallait pas passer à la bataille ba soutenir ye. Bo éviter butu mikolo nyoso butu ba sanine ba lobanine. Pour ma musique est compliqué musique eza na kati na ba musicien na muto azana nganga na protéger que musique eza bon tambola na kisit. Na éviter que musique tambola na kis. Et fonctionne bon pour fallait pour pas lingua maintenir yo zaka na groupe. Elle a mission combien na mingongo ba telengana wa mais quand même aux opportunités fallait ayer bio à certifier ou que non musicien nanga tel potonio so voyage so ba okende eza hésité dans le monde de la musique pesa mambo belé dans votre tika distraction bando na biso ba combattant tolingi bino mingi boke na est bo bundela biso kuna na mboka bat bazo kufa tongo midi pourquoi bino mo bokita na terrain bo s'organiser ba combattant monde entier en tout cas ndeto sala boy to s'organiser que non na mois ou dans 3 mois dans 4 mois biso ba combattant to sangisi to kende est to ke kabolata biloko déjà to mona ba combattant bokenda na est kuna boke bo kabolata biloko biso ba combattant to ke kuna to ke bunda o biso ba combattant to zabo to zu biloko mo to sangisi biso moko to longo ba poto to kiti sur les terrains to yena ba don to pesa na ba école to pesa na ba quartier da ba combattant da bosalango. Mais pourquoi quand son musicien télémi abeta concert na ye eza gagne pe na ye azwa mbongo na ye afuta asunga famille na ye afuta ba travailleur na ye mais tout le monde a kabilo bo télémi ça c'était botika fali pour pas beta concert na ye eza ngo temps na yazo marqué omoni bakanga ke étoile te so eza ta mutu ato bokange ndenge nini nzamba otombole Maramounio c'est un orga easy et fongoma automatiquement parce que c'est son temps. Et attends toute la distraction please. Toute la distraction. Fallait pour pas bel et bien jouer à You Arena. En jouer naïe. Ako jouer na ye et les capé bien. Donc que ba combattre ba chamutu makasi ba ko yakaka. Mais ce qui est vrai, abeta musique c'est parce que musique eza on ka sentiment ba okende, boke na bino kaka, bo gaspiller. Eza on ka loisir. Musique ya loisir. Boke ka bobini bo kangi ba photo ba snap et tout. Et sili. Bo gagner ni. Eza ka muto bia chaka mbongo ne anje. Po ba o ba ofuta ba bia ba oke kuna ba ko gagner nini. Au moins que ba youtubeur ba journaliste ne ba Vincent ba kekuna et puis que ça la émission a ocha mon na billet ko zonga so ka asali ba émission eta ba Mike Lokamba ba kekuna et ça la bongo en plus faut que ba que non a bengi pe na ba journaliste ba okende za so ki 9 journaliste mais to ebité ba journaliste nini o ba okende ba journaliste nini ba okende. Batoualoui qui n'est pas journaliste, ba finga kafali, ba défendre kafali. Oui, tout mona. Ba sa promotion ba star na bango dans monde de musique eza bon. Ko finga nezanga ate.
tala lelo o bakokende poto grâce ya Fally Ipupa. Oui, c'est une bonne chose. Toboya yango te. Asali bien ba journaliste a offrir bango ba visa. En tout cas, esali bien makasi. Courage, coup de chapeau à Fally Ipupa pona o azo sala. Aza mutu faut encourager, totika sentiment, totika ba nonsense. Toi encourager moninga. Soko sala bien toi encourager musique e beta Fally Ipupa na minute yenda o cartonner. Bandeko na nyonso o bazala na bango na quartier latin. Misusu mite me vimba bango dans les vides. Qui fiefi ta izo fiefu ta bango dans les vides. Et attends, il fallait pour passer l'effort. Il peut ça la force bimisa ma peka. Bimisa ba bisisa na yo. Bimisa misisa. Bimisa misisa to mon na yo pe. Boza wapi ba collègue Fally Ipupa. Bino mo ça la effort na biso, effort na bino. Ba soleil wanga, ba Gibson. To mona ki dernièrement JDT Moulo pour te éviter personne qu'on a invité à concert. Tu éviter ce qu'on a invité. Boze belé wana ba modogo ba soleil wanga en tout cas boze belé bon ça la peut fort bobima bon ça kana ko bima ah biso toza mi sapi me ba fingerprint keseni. Coup de chapeau encore une fois de plus à Fally Ipupa na ba warrior na nyonso. En tout cas suite borozwaka awa. Parce que bah, c'est bon, je parlais trop de Fally Ipupa. Même Mikolo na Jumino qui m'a dit, même Mikolo na zongi lobe Fally Ipupa. Parce que moi Fally Ipupa ne makambu. Fally Ipupa ne makambu. Mikolo lobe le ozumbongo. Mikolo lobe Fally Ipupa otala mais nzambe. Et pourtant na début chez nous na bando lobe la Fally Ipupa na zaka ba winga yo. Je parlais trop de Fally Ipupa. Mais na ko diminuer. Il faut dans zone na sala banalise à Fally Ipupa boni boyko et nini na liambongo a Fally Ipupa la début chaîne yo na liambongo a Fally mi sala na place ma ezo chola nga soki na lobe na moni otala moko telanga mongo na ko lobelo na ko lobelo mais na oza toujours au milieu du village au sali ma ben na zone son nzela mais je vais parler de toi parce que nga na osala oh oui na osala pona. Non, ça ils ont moussala, mais ils peuvent pas gagner mbongo. Non, ça va pas se pelisa ka batute. Non, ça on ka pona lo bapamba. Quand toi na fin du mois boy. Nebi que non, moi na moni message. Non, ça sentiment. Soko tala mana lobelo makasi. Merci, je suis à la fin. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence.